Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Linda Balandignon, c'est à Congo Check Check TV avec Darling Love la canona. Babi Mbotama Mulubo ka sentiment. Pourquoi pas dans mon boss, mon patron, Papa Sibou Mutombo, boss à Pembe, na Freddy Tibango à Jetrade, patron de patron. Pourquoi pas la Jupe Suisse, na ville, il y a Arène, na cœur sensible, journaliste à Nabiso, il y a Congo Check Check depuis Arène Oiseau-Sala. Pourquoi pas l'assistance, il y a Clarisse Plasma, merci beaucoup pour l'assistance. Le local on est au message dans ce Sabino na kata Congo Check Check TV, le lo na yambeli bino, oh ya bino vraiment bolinga kamingi Ken Piana, toroso la na lelo na micro il y a Check Check. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour, n'appelle bonjour bah de retour à Check Check. C'est à Makasi, c'est à vitesse donc boss Mutombo. Bambo teno ngwana boss Mutombo siba. Sibou. Ah, ça comment me boss Mutombo Sibou. Ouais. Comme on peut zaneté moi bêtise mais te boire ngora ekende bien. Donc na sepel na yo pe na moni taille kitoko ba maneke. Merci beaucoup. Donc il posait déjà. Ken Piana mon nom est liboso na ba fan tout balingaka na ba o balingaka te. Non, bato balinganga na pesi bango kaka ba mbote. Bato pe balinganga te nanga alinga siko bango mingi po na mokili soki bato tu balingi yo ezalaka pe mabe. Nzambe kutu mutasala mokili yango bato ba se diviser par deux. Soki totali 80% bato balinganga na bango makambo nzambe te. Même si moi 20% ou 10% comme ça. Nde balinganga nzambe bongo ngasiko mutu mo boy o nzamba sali. C'est que bateau balinganga te bakoleka ebele koleka bateau balinganga. Donc bateau wana tout il faut linga bango kaka. Donc na pesi bango pera bambote. Merci beaucoup Ken Piana. Question nanga eliboso banzo ibazo kanela yo. Banzo ibazo kanela parce que ba betaki pacho RFI. Pour affinga qui président ou ranson mais ngana yebi ke yo za pembeni ya Fally Ipupa. Est-ce que ba benda ki o pembeni na Fally Ipupa pour ba trikele ou bien de pour babi après pacho RFI ezayo. Voilà, merci. Merci beaucoup. Question on a déjà te répondre que moi ta ebele. Je pense que Nassina expliquer ba te belé ba comprendre ba te belé pe à maison mère ba za bato ba tanga classe. Ndeko na biso kakol abimisi makambu oyo et zo correspond peut-être na poste ba pesa été na mouvement munene o azanango neti wenge musique maison mère et correspond te zo correspond parce que chef d'orchestre ya wenge musique maison mère eza entreprise moko ya munene entreprise epesi lelo bato belé ba vie bato belé même o baboya ka président wera bayebi na sia mitema ke tozwa vie na sima ya entreprise ya président wera wenge musique maison mère ba faire soki lelo to beta masolo ba faire maison mère kaka ndeza source ya ba vie na bango ba héritier ba Fabregas ba Cappuccino ba Celeo ba Lacoste mouvement na lelo eza mouvement o to kopesa ba respect belé mais chef d'orchestre ya mouvement na pe il faut la mutoyo avant loba likambo il faut balola munoko na ya ta 6 fois avant aloba likambo ya ko loba eleka na ba media. Je pense que ezana bande ko mususu culture ya ko tia ba megabyte na ba téléphone culture ya ko tia mega bazalaka na bango na ngote tika maison mère moimba ba yebi que Ken Piana nenga za boye azotelemela kutu beaucoup plus bato ba luka batelemela emso président wera na président Jiben Piana. Bon, ndeko na biso pa rosala na EPRR. Pendant na mona EP na WhatsApp ite 24 heures sur 24 heures. Peut-être atchaka ba megabyte pena na mois passe. On s'en comprend. Pour ceux qui zalaki neti ba tuneti ba Sergei Mignon air tout téléphone à Sergei Mignon a toujours connecté. On sentait pena mutu. WhatsApp ezo sala, ba Facebook ezo sala. Donc Sergei okai ko tomber jamais na berera bongo. Donc là on a serande ko na biso kakol azali ya nanga ya mabela kitambo. Na kozala na guerre na yete. Bangi tonde ni Ken Piana. Pour babi après pas tu refusé yo. Te ngana bangi nangelo côté. Moi je pense que ba parole ya kakol mokili mobimbesi moni bandeko na biso pe
ya mibeko pe si bamoni baza pe na ba image wana ngana ko banga swat soki batu mo bazala ko se ba filenga ngana zoyeba te mais bato esi ba milakisi na mokili ke non to ko sala keni boy donc mabe nyonso ko yelanga batu bayebi ke mutali boso o ba ko s'adresser na ye directement ezali kakol po kakol ye moko asi alobi makambo ya zo sala donc naza na temps bangete mais nazali pe quand même na temps ya ko pesa kaka respect azali yaya na biso malgré bambe basalaki ngana ko zala wana te pona banda ko manquer respect moni so na manquer kakol respect batu ba ko zwa biso batu ya jar moko ke raisonnement na biso ezo na ndenge moko c'est bien atika ye na raisonnement na ye ozo comprendre mutu mususu kala kisi raisonnement na façon eza yo faut la kisa ye raisonnement ya batu ya mayele. Moi je pense que comme manga na ligne tenga pe na bima mutu ya zoba na même appel raisonnement na ngana buzoba te azali vie ngana azala na toujours bien asa ya na biso kitambo o ya zo luka sala asala azana bana na ye azana mwasi na ye azape na famille donc il vit pe ezaka mulai ken pia tango lobi na respect wana en tant que journaliste pourquoi au comme na niveau que pas tu refi aleka na ba émission to aleka na TV ya kin abana ko finga président Weranson est-ce que ça est solo to za mamba lokuta po et comme pe na niveau que batabase ndenge wana. Bon, moni maramba pacho vraiment ngana okotango vraiment te parce que pacho okota ken pia na po balobi ke yo za na kati yo na manike bozo soutenir pacho RFI. Bon, yo siko zo soutenir pacho te tant que journaliste. Ndeko na bino journaliste pena ba beti ye. Bino siko boka moi soki batu ba soutenir ye. Oyebi ke media na biso zo kende nango na kufa. Market tabu ba betaka na poto. Presse mobimbe telemaka. Ba pesa ba mettre route ko finde ba betaka ndeko na soma aketabu ba journaliste ba telemaka ba pesa ko fikutu embargo Kofi aza grand star Kofi askizaka pe na ba media mais bino siko soki problème eza ya problème eza ya mutu mususu neti pacho ndenga zo problème il fallait pas biso to soutenir pacho ngai nazo soutenir pacho tozaki soutenir pacho na ndenge ya kotelemela peut-être orchestre mon côté to soutenir ndeko na biso kaka journaliste que non o basali eza mabe lobi pe ko komela biso na sensi wana bino bo soutenir bon te ken piana yo na manike bozo finga na ba vidéo bo soutenir est-ce que yebi sensi nano ya kofinga kofinga na ko critiquer batu est-ce que yebi te ke kofinga ezali critique pe ezali toko sala pe critique toko sala na biso pe critique que non makambu boy c'est le comportement boy bozo menene ba journaliste to sepeli na biso na ngote eza ko finga te eza critique te critique tant comique biso to ebike président Weranson aza président mo munene aza mutu mo ba respecter comment yo comme ba journaliste ou comme journaliste moko nde pacho RFI abando finga aleki na TV azo finga président Weranson kutu bino ba ninga biso ba journaliste ko pe to ke mpandi to benye pacho ndenge o sala bozo sala mabe makasi mais bino sko bo sa bongo te bino mokena ngambo pacho bozo condamner opération Nzoi. Est-ce que yo peno ye kotuna nga ba question normale ou bien na biso na lobby makambu ya pacho ya conflit ya pacho na bandeko na biso ya maison mais moi ça me concerne pas. Pacho aza na ba engagement na ye particulier ya ye na ndenge na ye. Nga pe na sala chemin na nga na ndenge na nga. Soki pacho afinga ka bandeko ya wenge musique ya maison mais etali pacho na bandeko ya wenge musique ya maison mère. Nga ezali kaka na défendre kaka pacho na art ya violence. Soki ebongo soki afinga kasiko wenge musique à maison mère na façon yo zo poser les ba question meilleure façon ezali ya rotindele peut-être batu ba beta soit ba ko meme na justice ba memi ba cassette que non afinga kabi afinga ko kese boy mais la question que soki muto afinga bino il faut pas ba preuve ezate ken piano ba preuve ezate que o ezake afinga président Weranson ezate wana na yebi te na yebi na nga te nazokotela pacho na eloko te nga na yaki ko assister pacho kaka na moment ya choc koloba wa ba conflit na ye wa finga boy wa sala boy là ça me concerne pas parce que ba propos ya pacho est-ce que concerne nga neti na nini et concerne nga na eloko te mais soki pacho pe afinga ka président Wera aza pe mutu tokoki ko encourager te président Wera aza responsable munene Président Werazali aza père de famille. Donc il te croit c'est peut-être que ndeko na biso pacho soit afinga Wera.
tokozala tout à fait d'accord pour na yango te mais ngai naza na vidéo moko te oyo nayebi ke Pacho azofinga wera wana nga nayebi te mais eza ba vidéo oyo Pacho asalaka est-ce que nga nde na bona censé obligé na contrôler kaka vidéo nyonso Pacho asalaka vidéo non nga pe na osala ba vidéo nanga mutu na mutu ayebi makambo akenda koloba na ba micro soki Pacho afinga wera ye moko nde fo ozo micro na yo OK ozo poser ba question oyo ozo poser ngai. Ok, merci beaucoup. Ken Piana Lokolo Zapé attaché à président Fali. Ce qui a expliqué, ce rôle il a attaché de presse. Et Zanini na kati orchestre. Est-ce que attaché de presse à Zawana pona ya kofinga ou bien rôle na Zanini? Pour les lots, il y a un autre net aux vivre les lots. So il faut expliquer balandi rôle il a attaché de presse na kati ya orchestre. Premièrement de un, d'abord on a attaché de presse à Fali. Nazara muto yo kena tote ala pe Fali makambo asala eza ya minene donc biso pe tozo faire expliquer batu que non na minute yo na ndenge musique ya Congo ezo kende artiste oyo lelo tokolo basimbi kilo ya musique charge ya musique ya Congo sur le plan international ezali Fali Ipupa tozo ngara totia ba congolais na moi vérité moko boy donc na ndenge kaka ya vérité mais koloba o ken aza attaché de presse attaché de presse batons babi que yo comme attaché de presse ya Fali Ipupa non soki naza attaché soko ko expliquer ba landi rôle na yo non naza mais naza ka journaliste non c'est la analyse non c'est la analyse pour lelo musique ya Congo Fali ndaza likolo si le plan international Fali aza likolo atato matito kiti Fali aza likolo donc bino tellement bolingaka koloba ba vérité te sur Fali beaucoup moi zo makambo Fali osala bobomba ngona motema soki ken abimisi yango na poisa et comme ken na komi attaché de presse à Fali ken osala boy pona boy mais non pour ça ko yebisanga tokotanga 4 émissions 5 émissions ya ba collègue na biso tout ya Kinshasa awa mutapesa ka Fali ba valeur azo mériter azalaka te. Dabino tout bon c'est mascara tellement musala ngo comme ya flatterie obi ke na kende pas musicien tel musicien wana oso comprendre. OK ndeti un journaliste ko bimisa position na été normal. Déjà Zoloba Ken okoma lobela trop Fali boy déjà yo oso comprendre déjà valeur à Fali te na micro mais na sa mutemo yebi c'est que yo oza parmi bato ba sala musala journaliste aza net nga ko banda tike na leki Fali boy te na lobela Fali so na zana Fali c'est la cause la net ndé ko loba vérité te pona makambo Fali osala Kenyo bika yo eleki non ezala cause la net tsko yebisanga musicien ni na sali album ou l'équipe tokos c'est le plan international nan minicho toza ndo lobelango ela tsapena gozano mupandi wana yo siko yebisanga album ou l'équipe tokos bino bolingis ko vérité ya bino nde siko bobimisa nga neti mutu mabe tandis que nga na lo bakaka ba vérité Fali asali ba featuring na ba R Kelly bino siko bokomo sala neti soki na lobby a bino bozolka bo contredire nga na be bino nde bolukaka siko botia mitu ya batu na confusion c'est ça. Merci beaucoup. Appelle que tu as vu déjà visa Schengen. Na habité sur comment na mato na yo. Abo ya bino tout. Na repese ba courage belé, les que tu sois vu visa Schengen ezala bien. Bongo ba bisio na vie qui na zala na course na moto. Nga kuta sala nga bien, soki bato ba zo ba visa. Te déplacer aux États-Unis, au boy. Et ça nga bien. Et ça l'a peine très bien. Kolo moi été nga ebaki ona Karim Mokondi boza na relation moi bien na sister de une émission mon bossa là ba ya bino balé na plateau parce qu'on a comprendre te bo beba na ba mon poignet monter na lo musala ngo été OK bebisa bon Karine azama soda zande konanga azama soda bon nazana problème na été na senga na Karine ndia respecter président Wera président Fali a respecter na Fabregas. Pour y aller Karine a rolling tenga na bando sala émission na finga ka maman Biliabe na mama Chalamwana. Donc les apenga ipe na rondi mate Karine etange mwana mwasi amangaka ba président Wera président Fali na Fabregas. Donc elo on a telemela Karine yangwana. Elo telemela yangwana. Voilà yangwana. Ba yo za na ranking nete nde bat bakanisa wana za. Na za na ranking na été. Ranking peneza la te. Abomela nga mutute na za ranking nani.
Ok, merci beaucoup. Ken Pedana, tu n'as solo melo morobo. Ponga na saike mission na Rena Bir na ko wanga na te na saike mission na Rena Biri. Alors a confirmer na émission lo bi film na film ezala ya binomi balé. Ezala ya binomi balé yonde lekele na shita sima. Loko la chaîne ezala ki mutune mutando salela ezala ki grande tier na yo. Nde mutabando salela yango yo lekele na sima. Merci, merci kaka na question. Merci pe kaka na réponse na question ya merci. Merci Pony. Est-ce que yo pena ozangi ba question? Non, nazangi ba question te ponga na ngina yebanga ebike film na film eza yo. Mutu moko bo abimika bi film na film eza la yo te eza eloko la binomi bale yo nde muto boto la ye. Obike vidéo na ezotala ma déjà toza pour sa réponse yo pour répondre que ça bon te parce que ngana yebi yo nde mukolo eloko. Depuis film na film banda na yebi yo nde mukolo eloko. Luka question posée. Non, répondre, faut répondre quoi? Luka question. Non, tala. Ken koki meloko anate répondre. Luka no question mususu. Luka no question. Ok, Ken abo ise que za solo maramburina bira lobaki alobi ke film na film za ya bango mibale. Na moni Ken azangi na maloba ko. Film na film ezalaki ya ye kasi. Ezalaki ya ye. Voilà, to sauter question mususu. Ok, mais tu vas déjà signaler ngai soko pesa yo o lobela fali mikolo. Ko pesa ba programme fali pour pas tozo kende wapi tozo koma wapi. Voilà, merci na pesi bambote Adel Djoko Bagou danger, Sœur Pauline Lumumba, Angèle Moussoili Makizembe grande sœur. Na pesi mbote Sœur Nathalie Neymar na Texas. O pesa bambote te ken. Te bambote Adel Djoko Bagou danger. Non, nga na tuni au programme fali pour pas. Yo ne mutolobi ke ozo lobele la fali. Yo tu na programme fali. Même si tu magato boy non attaché de presse à te mais fali to comme lobi ko tu na ba programme ya fali te. Tu na ngai inde évolution ya musique. Ya évolution musique à Congo to komi wapi. Jour ya deuxième émission to lobelango. Comment on a accordé au Carao, ce côté oye, tout sur la solo masolo ba musicien. C'est bon, peut ça bambote non to kabona. Non, vieux Luiso Mbata vraiment zo mérité bambote, vient na Gauthier mascotte, a mérité bambote, donc il bat tout balande biso, ya bino ngwana. Ok, merci beaucoup. J'espère beaucoup que Ken piano lobby. Malgré tout, Kimi malobi film na film eza nango ya René Abiri quand ndenga lobé wana azani ne lo msusu au bakisate pourquoi pas na mon boss mon patron hein papa Sibu Mutombo boss à Pembe na Freddy Chibango Agetra patron des patrons hein na JP Suisse na ville ya Arena na cœur sensible et yango vient na JP Panda 3 fois ballon d'or hein merci beaucoup na lingi bino no so mingi ndebo continuer pe sanga confiance on se revoit bye bye. Congo check TV, Yasibo Mutombo. Congo check TV, Yasibo Mutombo.